Donc, on est vraiment le patron a fait rigoler à Sali. Et ça, c'est pour la première fois ça, ma musique congolaise. Patron a atali maki na ba collègue na ni histoire yemba na bango na wing. O bazala na ye na wing. O bazala na ye na winging. Total le roi ba Didier Lacoste, ba JDT Molopwe, ba Silos Scram, ba Bill Clinton, ba bango ni histoire na donc ba na banzembo na bango na kati ya première soirée. La première fois vraiment la couleur est belé bato baromona ba osala vraiment recépela donc eza mara bongo ke ozimbongo na yo ozimbongo ya nzembo na yo yo ye kaka na album na biso oyembi donc yango wana donc ba surprise vraiment est belé mambu ya makasi eza na kata première fois fait rigola comme na mbongo ouais te omoni patron na biso za social na nengo ça après malgré wana qu'il y a ils ont intérêt mo boina sima on sali bongo te wana za on a dit que na ndenge to sali wana ba artiste mususu ba luka ba landa na bango bon bolanda po biso to ka bato tant to sala mamna biso bato balandaka yo mo moni to te ko sala homme acoustique mais et la musi bato na bato ba kufa ba la muki na ba orchestre mususu donc bazo banga ko sala mais bazo sala ngo kaka na ndenge moko boye ya kiteti simba ki malgré ba sala ki na banga mais et simba ki banani wana ba sala ki na banga ngana ba mamna biso na lobi ke biso tant to sala loko bato balandi loko bien bato balanda kaka so moni ke bato kongo mo melandi ngo bongo elakisa ke to sala loko bien yango moni ke ba orchestre nyos to balandi po ba yebi ke so to diembel na sima wana européen so makambo ya moni ke bato nyos ba diembelit eza mabete ba félicitations ba artiste nyos to ba bete acoustique ba open ba bete acoustique te bo banga garçon plaisir te ngana pesa ide ya monde d'ordre bato tout oyo ba pour ça l'acoustique bo sala na acoustique bo sala l'aise bo sala acoustique. Allo téléphone peut bien ici. Voilà Charles Mba. Ah, tika blogo na ko Charles Mba ko fona kala yo so so blogo na pour ni bino bo sara mamba boy. Allo téléphone ya Charles Mba. Allo téléphone générique il a fallu ipupa auti ko be. On entend ngana yebi ka Charles Mba. On a yebi ya Charles Mba ya. Na yebi ya Charles Mba ya wala msuna yebi anta. Et l'homme se bimi ya bongo. Fallait ipupa auti bimi sa générique na ye titre na ngo yango wana. Oh, na habité. Tengana yebi mutasala eloko mo bongo eza vile mso Charles Mba mais na yebite soki mutu mususu abimi ki asali lo mususu ya bajaro wana na yebite biso tout c'est Zlatan Boloké identité l'animateur de King biso tout s'abonner na ma référence TV là où il y a tout dedans en fait la émission ya bien ya musique la émission ya bien nyo surtout ezara malamu c'est Boloké Loketo l'animateur de King biso tout s'abonner nzambe za malamu en référence TV Zlatan Boloké identité abonnez-vous massivement ma référence TV ça dit kuna nete rotala makambo ya solo je confirme babi tango fort de Falibu Paloma ya mboma. Hey, Pecha Yamboma, and the Fete, Togolia Togomela, Pecha Yambome, and the Fete, Falidi Kapa, Lela Fete, Bisogno surtout, total la chaîne Moko, tous s'abonner, Bisogno surtout. Ma référence TV quoi, Alfred Boyimba, Lula Fete, Chia de Canton, Natalaga Fete, Franck Kapaya, Lula Fete, Renata. Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci d'avoir internet tout basuli bakola ma référence télévision à travers Aura Dimanche à la Cléopâtre de la presse congolaise. Donc un grand merci à Mami de nous depuis quelque part. Pourquoi pas dire un grand merci à Eric Arsenal, mon caméraman pro Azabo Nassi ma caméra, mon DT Christian Kenzo, bino tout famille nanga mobimba ma référence na linga bino tellement mingi. Donc merci à ba soutien na bino ba conseil ba appel ça là tellement bien. To sengi karabo s'abonner massivement à la chaîne Abisso, ma référence télévision, bon liker, bah émission, mon commentaire et ça la répète bien. Merci beaucoup à Hervé Loutété, bah bon week-end nayo, pourquoi pas Pati Makas et garçons de Paris, Roka Romier si dans Bino Toubolinga, aura dimanche on appelle les labino tellement et trop. Claude Moua où j'étais sali en passant donc le lobo on a un garçon plaisir mutamakam donc je suis là avec lui to beta ma solo to panzana ma solo on ndenge zala ndenge vitesse j'ai en ya jack tete zo kende donc Arsenal zo panza caméra nous avons déjà invité un garçon plaisir Coco Tanae déjà. Bonjour Molobeli.
Bonjour au Radio de la Presse. Bonne santé. Santé, yo mozomo na rolo baté tant yo mozo talango comprendre que santé ça m'a bien ou bien yo mozomo na. Moi mon ndeni ngande na bat ba romona na zala ngai en bonne santé peut-être apparence ndenge zala mais intérieurement na zala bien te. Santé ça vraiment bien. Santé mutu ba ba ngo tango termina mutu bo singa mafu ba na fondation ilo la tina makolo no matali kolo tali lunettes tali casquettes ba no tali lo moro santé mutu ba ngo bongo apo tali ko santé na ndinga za elele. Sant po batumso azara les émissions azo abomi makolo azo bomba makolo côté ketch na opembente biso ma santé tant aux la foso anga mobimbo baninga mana sezo mata on comprendre maintenant que santé ça c'est bon. En tout cas garçon plaisir boni ferego la bonne Jack 7 mobile. Ouais, l'impérateur de la rumba congolienne au Jésus de Nian, c'est homme acoustique donc kitoko na nenga ko saranate. Kitoko. Famille pe ça va Jack 7. Bon, gros ferego là, eza kitoko na ndenge ya saranate, Marc Ausdamba, Nicolas Wakadugu, Charlie Solo, bango tout baza vraiment kitoko. Garçon plaisir boni concert au beta qui n'a limité, il y a déconfinement et les candés. Concert il y a déconfinement au beta qui n'a limité vraiment donc les gars qui très bien na ndenge ko saranate na remercier vraiment nous bana tout ya limité vraiment na ndenge ba yambaki biso na kati ya limité wana. Concert les gars qui vraiment très bien ba fanatique na monsieur ya Kauka Yolo Limete Njilemba donc ba ya qui vraiment bazaki vraiment ko CP là le wa CP là les gars qui pour micro to comme un système chaque production to comme beta déjà to comme ko annoncer quelques chansons na biso ya première soin vraiment bazaki vraiment ko CP là tara ba gina nzala ba mona Jésus de Niance l'impérateur de la rumba kala na nenga ko sakana te balas ko nimbunza ba ima mona so bat bol là on fait rigoler à Zalara et Minanis concert. Après concert, on a fait rigoler à concert, on a ça n'a pas même 1 heure du temps on a podium, on a kenaye, babilo moins dingue na ba réclamer qui en plus trop hein. Concert ndenge za wana concert za par rapport ya ndenge to signer ki on est à côté on est à ko kota département ya DG Blaise Polo. Ils ont ndenge to signer ki artiste a osala 2 heures du temps. Aux orchestres munene aux orchestres te lokwa ba munzanzama ba orchestre mombo ya ba quartier te aux orchestres munene tango de abo signer un artiste ndenge za wana osala 3 heures du temps so ekoki to obligé au katandule c'est bon donc même ba fanatique vraiment bazaki mais ça comment régulièrement zala ya osarana te mais un contrat tango signer contrat 3 heures du temps bo signer contrat tango ya 4 heures du temps et ça va bon boni album na bino ba album na bino zobima album première soin vraiment na minute dans studio tous bosser vraiment na ndenge ya kosaranate na eu vraiment chance ya koyoka quelques chansons aux na première soin donc il banze monios tout vraiment patron na nga fait rigoler l'impérateur de la rumba congoliano ayembi na ndenge ya kosaranate donc na yoki vraiment quelques chansons na yoki suba chanson lokola le fils ya Metiola Pinzoli na yoki nzembo ya Mabuma Baz na yoki nzembo ya Mado na yoki nzembo ya Charlie Solo o Embeli Chico Simisi l'homme du moment donc ayembi vraiment na ndenge ya kosaranate album ezokende vraiment kitoko donc bientôt awa vous avez décidé vous allez vraiment receper là tout c'est la bino mamu sala moko ya bien na ndenge kosaranate mais garçon plaisir l'homme soutenu qui fait rigoler à lobby ni que on a première soin ndenge benga ki bandeko na eba ya koyemba eba o balongwa na ba zalaka na bango quelque na maison mère balongwa ba panza na ba ya koyemba que non ba yemba na bango mbongo bazwa donc bazwa na bango mbongo mais ba yemba ka reza isundeni non. Ouais, donc on est vraiment le patron a fait rigoler à Sali et ça c'est pour la première fois ça dans la musique congolaise. Patron a tali maki na ba collègue na ni sto yemba na bango na wing o bazala na ye na wing o bazala na ye na winging. Total le ba Didier Lacoste ba JDT Molopwe ba Silo Scram ba Bill Clinton ba bango ni sto wana donc ba na banzembo na bango na kati ya première soirée. La première soirée vraiment ba couleur eza belé ba to romona ba ozala vraiment receper là donc eza mara bongo ke ozimbongo na yo ozimbongo ya nzembo na yo yo ye kaka na album na biso oyembi donc yango wana donc ba surprise vraiment eza belé mambu ya makasi eza na ta première soirée fait rigoler comme na mbongo ouais te omoni patron na biso za social na ndengo ça et que après malgré on a qu'il y a eza intérêt mo buna sima on sali bongo te wana za ke wana za ba massa na ye ataliki ayemba na bango kala atala isko ndenge ni su na ko sa eloko mo boye to kuta na su ndenge to zaka na maison mère yango monike asali loko wana donc ayemba na ba master na tout na kati album mo première soin yango za yango bongo eza vraiment idée moko oyo na ne salamati na kati musique congolaise on a biki na ndenge to sali wana ba artiste mususu ba luka ba landa na bango bon
bolanda po biso toyaka bato ntango tosala makambo na biso bato balandaka yo mo omoni tote kosala homme acoustique mais elamusi bato na bato bakufa balamuki na baorchestre mosusu donc bazobanga kosala mais bazosala yango kaka na ndenge moko boye ya kiteti esimbaki malgré basalaki na obanga mais esimbaki banani wana basalaki na obanga ngana ba na biso nalobi ke biso ntango tosala eloko bato balandi eloko bien bato balandaka kaka so moni ke bato kongo mombelandi yango bongo elakisa ke tosalaki eloko bien yango moni ke baorchestre nyonso balandi mpo bayebi ke so todiembeli na nsima wana ekopesa biso makambo yango moni ke bato nyonso badiembeli te eza mabe te bafélicitation na baartiste nyonso oyo babeti acoustique baope na babeti acoustique te bobanga garçon plaisir te nga napesaki deya mot d'ordre bato tout oyo baa mposa kosala acoustique bosala na mino acoustique bozala lese bosala acoustique plaisir na ndenge ya surprise na ndenge mpe tozoyokela makambo yango ndenge ezokende vitesse yango ndenge ezokende on dirait weranson pa kobeta wana eza surprise donc tokolala tolamwika boye bomonaka ve na biso yigwa koti mbala moko ya papa oyo abimi akei donc yango nazolisa bato tout album oyo eza na basurprise na ndenge ya kosakana te donc bosala calme vraiment bosala disque oyo joue ekobima bosomba album bomona basurprise eza na kati bokosepela na ndenge ya kosakana te donc wana ve na biso Igwe le roi de la forêt motema ainsi des imams mpata napesi ye bambote esika azala mosika garçon plaisir par rapport à bagénérique nyonso oyo tobima yo yoki yango ndeni tant que molobeli générique ebimi nga nayebi kaka générique oyo tobima ezaka tire oh eza générique mosu ya nani bagénérique ebimi ebele nga nayebi tire mpo tire nde moto ekangi mboka na minute oyo mumpe ebimi mumpe eza ya kala ebimaka déjà basali nde clip oui yuzo ebango teke ebima na album na bango wana ebima kala basali nde clip sika c'est bon kasi par rapport à clip yango yo moni yango ndeni mumpe eza nango bien eza asali baide na ye bien clip eza bien makambo to eza nango kitoko mais na minute oyo nde atoboyi kotina bambanda na yo otire bango kaka bajalou na yo tire bato ya mitema mabe tire donc bina filema félicitations na mosala osali allo téléphone pe bini ici voilà Charles Mba tika biloko wana kopfana kala yo soba biloko na ye poni bino bozaka makambo boye allo téléphone ya Charles Mba ti allo téléphone générique ya Fally Ipupa auti kombe nga nayebi ya Charles Mba nayebi ya Charles Mba nayebi ya Charles Mba wana mosu nayebi yango te elo mosu ebimi ya bongo Fally Ipupa auti obimisa générique na ye titre nango yango wana nayebi te nga nayebi moto asala eloko moko ya bongo eza vile mosusu Charles Mba mais nayebi te soki moto mosusu abimiki asali eloko mosusu ya bajare wana nayebi te est-ce que album afirigola bagénérique erobeta po bagénérique mikolo tokomotela bavie ya garçon plaisir biso tona baage wana te na age nga ndenge garçon plaisir na boye responsable na ndenge osakana te bamoni papa mokolo wa garçon plaisir atelemi azolobela makambo wana ya mosala oyo bino ifo bosala nga na kosala yango te tata mukolo boye bamona nga na bandi olobela bamakambo wana ya sens te tata mukolo yango nde makambo te yango nde makambo ekomike no obeti eloko boye après 2 jours biso esalaka kaka toujours makambo biso tokoza na classe ya kati ya kolanda bamakambo wana te donc biso tosalaka nde mosala tosepesa bato to balingaka biso donc toana temps ya badistraction wana ya pamba wana te biso mona nga na leki na émission na olobela makambo oyo ozolobanga soki oza na baimage oyo yebike na leka émission mona olobela makambo wana ozongisango na minute wana yo bongo na baninga mpo babeti ba 1 million de vues eza ya makambo mosala ngai nalobelaka bamakambo oyo ke biso tosalaka oyo mpo na comprendre na kati ya bamakambo ozolobela wana mafioso ekota trop yango moni ke garçon plaisir aza na ntango okota makambo bamafioso te garçon plaisir elo nini esalaki no batu bajeune leader oyo bazobima nsima na bamusicien mo boye ya ndeyor ya jackset bafingaka ferigola yo yebi teke babambali banga toujours na manga hotel soki tozalaki na succès te soki tozalaki na makambo te mais balinga bakipe biso te bamisie baza ebele na kati ya kongo yo mona bamisie mosusu bato bakipaka bango so moni lelo oke na kati na kongo awa misie nyonso tu so alinga bima asala succès apesa makambo ifo ayaka pa na biso po ntango akotake biso ntango bato baotaka na batitre mino nde bokomaka wana batalika titre kingandi boye baotala azwi succès mpo bayebi ke biso nde toka na makambo biso toka kwa baministère mosusu te akoleka te na bemission na mino akoleka boye sans impact ezaka bongo te nga so naleki mpa na yo bato fo bacomprendre ke garçon plaisir moto ya makambo alekaki yango monaka ke ata bapeti na nga zapata lelo oyo
na sepela na idée oyo akoma nango alongwa na kopo anda kosala lelo make akoma na ye ke kosala kopo na ye normal azokotsa mwa mbongo na ye azoke kolesa ba mwasi na ye na bana boende ezalaka ozomona bato oyo nga na kofelicite bango oyo basala mosala malamu bango oyo okotsanga na bamakambo bamafioso ozokotsanga te po mena komisa bazapata garçon principal c'est ce programme il y a lobby à barbecue à lobby dimanche le 23 et tout fait rigoler beta te mabengi kaka bato on est à barbecue na bité barbecue aux amuto au fan na bande de l'école au ebi barbecue ndenge ezalaka barbecue ça concert mais Moscou y a organisé mais ngai ça la bête que non y mo pas bête ah bête ça concert ça barbecue ça concert tant que musicien organiser l'euro moi quelques eza barbecue tous en invité na biso lokwa ba rebo ba ozala wana bato bandenge na ndenge ba invité musu bazali wana ba masa mususu mo ba komona mo mobulu ba ozala wana artiste ya ozala wana vandi aotala bango ba nini donc eza nango normal c'est ce programme il y a orchestre programme en tout pour toujours chiter des programme na biso ya mouvement vraiment na minute oyo ma mozongi donc yo mo monique to betayi concert il y a des confinements et les gars très très bien avec DG Blaise Polo to vandi vraiment azota la calendrier ya ndenge ma mozo tambola na si na olekaka awa pona ko sopela bino news tu ndenge ma mozo tambola pour comprendre vraiment ndenge nini tozokende donc ma tout ça vraiment qui toko to ara na studio to sala deux albums na biso premier album tozo travailler deuxième album ici déjà ici là tozo sala kaka ba clip ya album urbain na biso donc bientôt bozo yango mais kala to type tozo boka single 0 on azo bisaka batu ba robela mutu pour nga na 8 ans royoka single 0 wana donc ndenge patron nga zo yemba so kangi miso buleta muso Celine John mutazo yemba donc ils ont l'accès déjà ba sina bénédiction ya on azo bisaka batu tout bozala calme bozo la single 0 bientôt ezo bima bo niveau ya makambo osala. OK, ba dédicace na yo numéro de téléphone poto kabo. Ngana na ajo na rolega na mission pour na pesa numéro de téléphone. Tenga so na rolega na mission. So que moni muta rolega na mission zo pesa numéro de téléphone tam so zo luka succès. Azo luka bat ba nga garçon plaisir muta makam so bet na YouTube garçon plaisir muta makam. Mona blon yo se sopana. So na rolega na mission ngai pona koyeba ngai numéro na ngeza boye bo benga ngai bo tindela na sota ba ajo na ba ajo na soutien na ajo ngana na no pesa numéro na ngai. Na lingano dérangement dédicace garçon plaisant on a vraiment alors il n'a pas si fait le véritable code mondial il y a Willy Moucheni ou tika été malgré tout confinement mais non tika veut na tika ngate za maki garçon plaisir mutamarambu le cas sur la petit mois système moi provision à parler ndenge zala kaka donc fatika ngamate so na tali lisusu na moni le boss Pepe Mbongo Maboko banki moto moko bien soit kabelo mukia rol batam so garçon plaisir soit 200 000 francs congolais foutara transport jour wana leo na mbongo te so na tali soupe mena na moni siki monza garçon capable l'homme du moment donc wana mama baza bato yo ngai na salaka na bango so na tali siko na ndenge ya Congo central wana meza mabele sika mutulu na bakunda Papinzinga, garçon crédible, garçon social, n'a au Saranate, on a dit solo et Mpangi plus Mpangi, est égal à Mpangi. Après, si sous mbote pas Franklin Semi, on a vraiment. Donc, bazaba Mpangi na munu ya ba Congo, donc, n'a pas si bon mbote sika bazali. Jean-Paul Katumwa, na Katia, Canada, ou Simbi Masolo, Jean-Paul Katumwa, Denzu, donc, garçon crédible, il soit la Kio, Lelo. Tamsou yo bossa na yo rappelé garçon président ni le gars tala moi code mon atindela ki wana donc Benzu na pesi ba mbote sika zali ba tutu balinga rabiso na pesi bango ba mbote donc bientôt awa bozo so bongo single 0 ba ba robela mutu ba comprendre. OK, merci beaucoup, on se revoit la prochaine numéro Kandenge Zalara donc tout le monde ni balasima libange zate merci. Bisotou c'est Islatan Boloké identité l'animateur de King Bisotou. Tous s'abonner à Ma Référence TV. Ma Référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission est bien, la musique, l'émission est bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Bisotou, tous s'abonner, Zambeza malam. Ma Référence TV, Zlatan Boloké. Hey, abonnez-vous massivement. Ma Référence TV. Ça dit Kounande Torotala Makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, Fetia Yamboma. Allez, Fetia Togolia Togomela. Fetia Yambome. Allez, Fetia Falidi Kapa, Lela Fetia.
Bisogno surtout total la chaîne moko. To s'abonner bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba Lula Fetier. Chia de Canton Natalaga Fetier. Franka Paya Lula Fetier Renata.